Bonjour, bonjour à tous les abonnés de B52, la mignonne officielle. En tout cas, bah bon début à week-end. Bah bon week-end, na bino iska bozali. Ya boye sompe na nga nzamba lola toloba te mwasi kitoko mwasi mbiji boye penza na loba ndenge nini la famille de B52 familoise. Hey, quelle est cette belle femme, oh, belle vie qu'on dit la patronne. Elle marchait comme elle est. Ça me dit mon petit baraté sous Christo. La famille, en passant, un film, elle se bandait déjà hier. Nani déjà tali. Bozo mona da nenge film anezo pesa giji. Est-ce que bozo mona on nenge zo pesa Maria Longondo avec sa maman. Hey. En tout cas, bafinga bana mama abiso na finga bana mama abiso na soni yoka mwana mwasi nenga za elengi ngebo. Hey, ngoya oh, elle est très jolie hein. Vraiment la grande famille de B52 quand on a lobaki tout au moins extrait il y a film na biso oyo tozali kolanda déjà et banda ki lobby film wana eza ta tindika chakal soko lio tondi te nde baemba komeka mosapi na mozindo te na Bellevue azaka asoma Bellevue kima kinkaka oyo baloba na prémisse kima kinkaka mudiamu formé kuma bagri yauni mudiamu mameni nwini mwasa lunga boye kuma nde nini ko dites-moi un peu pardon en tout cas pardon. La grande famille, je vous aime beaucoup. Nobaki le kweza week-end donc non milaiti. Booking déjà na Bellevue télévision, film na biso déjà ezawana. Lelo to la deuxième épisode de film na biso. Ceux qui connexion begete rose el boro avant film mais ceux qui connexion bege webi minomo ba connexion na biso Afrique. Congo na biso makambu, Congo makambu minini. Familioise focus toujours la beauté d'une mère. Elle est très jolie cette dame. Hein? Très jolie, très belle. Qui du mieux? En tout cas, si vous avez des commentaires, est-ce qu'elle a aussitôt dans le makambo solo que non cette dame elle est vraiment jolie. Elle naturellement belle et puis pas trop de complications, pas trop de oh my god. Pardon tout l'ande. Mbote na balandi tout ya Bellevue télévision ba familia na ba familia ya solo ba familia nyonso ya monde entier ya bino yango wana ba mbote ebele pe na boîte epanga strong mom ya yango wana sans oublier mère na biso ya solo soutien numéro 1 Belle Candy ya yango wana page oyo ekanga masolo na bandenga ba TikTok Belle Candy ya yango wana. Alors film na biso ebe na bandawa mais namoni makambu ezaki moto mais non comprendre te comment ça film ekoza makasi boye pourtant Poutine ebe na kendawa et c'est bandaki da deuxième partie et lobby à partir ya 16h na Bellevue télévision total makambu elekanawa landa na buke binyos. Alors mamilo avando sur na Bellevue wa un pakope ebe na kota na lopangwa ebe na kuta bango ba beta masolo wa mbote bandeko mbote na bino mais papa, ok, puis qu'on a la kate, beaucoup de bateaux, ok, maman na sima, pourquoi? Alors, mamilo, avant de la délai na bouquet bignoso. Un de copako, eh ben, on comptait ba power. Mais makambu, ano, ça la to comprendre, te, on tracé que boton neni. Un landa na bouquet bignoso. Mais papa, li kamuni, au côté, osa, incantation ton neni. Un de comment si tellement, osumanga, to ki na chambre na bino, na compté, na calculé, ba anglais. Mais au côté de la chambre, na biso comment ça biso to vanda yo et maman au côté de la chambre. Un non ngana so la dimension, mais papa on sa dimension de ni yo o ameniser ton nez. Mais ngana so la dimension nda ko pour client de amonani. Un après ça la garantie né donc faut ça moins rapide, ba ameniser ba ça devis. Alors pour ça faut ba calculer ba anglais nda kuna bino des aleli nde o ta ba placard. Mais papa, oro babangu pourquoi zakal metal sabiso likamuna yo oyo sa nini? Maman na ko ba dimension pour na calculer ndaku na bino na zo ba anglais pour ba meniser ba ya faut ba changer ba tol. Da ba pe garantie da ya 11 mois. Mais ngana comprendre te mais oro ba nini papa?
Mais elle sombre na biso to ki bate neni yo oling ngande nini na comprendre te. Mais sombre na bino elle a forme en antiquité, elle a forme en 1983 na batanga Mobutu. Alors faut ba renouveler ngomba comme na loba na clarté. Mais maman a monani fa kota awa donc bino faut bo bimanga faut na la sombre nde zaleli. Alors mami lo abe na comprendre makamu ele kana wate en akamwa kaka. Mais papa makambu olo ba ngana comprendre te. Obi ke biso to fanda ka mais makambu olo ba ananzela te. Mais siko yoti oya olo ba ke okota na sombre ozoba angle potia locataire na permission ya nani. Alors batuba ebelen de commence yo kanisi ke ngaso na kotia ana tozation ya mutute. Mais okomi na makamaba dimension ndeni mais papa o compliqué nga boy pourquoi? Alors pakope ebe na tia matata wa. Asenga bango ba pesa chambre. Mami lope abe na suka na mkuse papa sala makamu osa la kota calculer ba angle comme ça obimo kende. Mais chambre ana mama place sur likolo e akutute maintenant comprendre na teyela matambe na ya minene ana akota ndeni ni mais akota comment? Amena mo iloka mama abino alinga memelanga dabi alinga chelanga ba vire na ba ventira wa. Mais marché non nini? Pour somwana okabola ngonde ni somwana alokwa wese tangu okota okomi mbamo limita wa. Alors film na biso da banda ki boy bana ko s'abonner na Belle Vie télévision un botala ba film na biso ebe da na banda wa. Deuxième épisode nango ezada lobby un mobilité sociale da e banda ki awa. Salut, bonjour, la bande de cognons de partout où vous êtes, la fin continent, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, c'est-à-dire de partout où vous êtes, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la grande famille, nous sommes venus aujourd'hui juste pour nous informer que le award, bon, on a qui l'année passée. Oui, l'année passée, le fan de Belle Vie Télévision, le fan de Bellard, organisa qui ni award oyoyo pona ko sepelisa ba artiste nyonso o ba lekaka par Bella Production ko récompenser bango ko mtalisa bango ndenge baza motuya tolobi te ke ba o bazwa kite baza motuya te tolobi bongo te po biso congolais tozala na problème ya compréhension mama B52 alobi te ke ba o bazwa ki trophée te bazala ki importante. Fanatique ya Bella Production, fanatique ya famille Bota, comment organiser chaque année pour ko award ou pour honorer artiste ou sepeli ici bango pour ezalaka vote pays. Donc cette fois-ci basalaka yango bango moko batu complainant qui batu discuter qui même pourquoi bozo sala yango bino moko s'il y a quelque chose il faut nous contacter. C'est pourquoi toye bomoni affiche o eza awa détail o eza a bo benga numéro o eza na se awa te po so bo bengi numéro o ozwa na eloko te information ya sûreté benga numéro o ezali awa ya plus 33 okozwa détail nyonso soki olingi o sunga o contribuer OK soko olingi o contribuer na événement oyo ezosalama bientôt awawa en tout cas oza bienvenue numéro ezali wana détail nyonso eza wana na kati contactez biso na WhatsApp okozwa biso pe tokopesa yo détail nyonso oli. Bonjour la famille ezali maman Joséphine liboso na bino aye ko présenter bino produit ya aloe vera living product produit o eza complément alimentaire eza biloko kolia eza vitamine na biso o ezo sunga biso pona santé produit o eza liboso na biso na ye ko présenter biso bandeko et edenga ipona problème ya ménopause na umeli na problème ya ménopause et déranger nga makasi parce que ménopause ezali manque ba hormone alors hormone nga esilaki nde eyaki ko kosenga problème ya tension et kosenga problème ebele na nzoto maux de tête oubli na komaki na oubli moko kosakana ngote insomnie nzoto pasi bouffée de chaleur et yaki kisusu ko créer nga problème ya nerf sciatique na bade ko kotambola te ko mouver te ko gumbama te mais sikoyo na komi très bien à travers produit oyo yango na lobi non et seigneur na ngana partager na famille na ngai na communauté na ngai
parfois pe place vidéo comme la yo santé eza yo bien te ozana problème ya AVC hémorroïde ezotumbisa yo nsoto pasi makolo pasi ozokoka koskende même musala te ozana problème ya diabète contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849 ozana problème ya kyste problème ya myome problème ya stérilité problème ya fragilité problème ya problème oyo ezotumbisa santé na yo kohésite te ocontacte nga na numéro na ngai ozana problème oyo basuki ezokatana ozana problème ya po baproduit na biso ezoaide biso mpona santé mpe beauté na biso ozana problème nini ezoderange yo kohésite te prostate ezotumbisa yo kohésite te nini ezotumbisa yo benga ngai baproduit oyo eza kosunga maladi nyonso tu alors santé yango eleki nyonso soki santé eza malamu te okoki mpe kosala oyo oza nango te me baprojet na yo okosala yango te alors contacte biso na plus 44 79 853 90 849 alors okozwa ngai moko na telefone mpe na kosunga yo santé na yo na ya ngai eza na prix te nalingaka bino mingi yango wana nayeli bino baproduit ya kitoko oyo ekota na ndako na yo erestaurer santé na yo ebikisa yo baproduit ya aloe vera living products. Merci beaucoup. La santé n'a pas de prix. Bye bye. Na évité vidéo oyo ernimeko koma ekomela bino ezali Maman Joséphine Mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ma maladie telle que diabète tension AVC prostate ba hernie ba maladie wana nyonso tu oyo ezo déranger biso ba ménopause mutu pasi maladie nini épilepsie maladie nyonso tu oyo ezo déranger ndeko na yo oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo oyo ya cancer oyo ezo déranger biso solution yango oyo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident ndeko na nga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier monde déjà pollué. Ils ont pollué à partir ya biloko oyo tozolia. Biloko tozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko tozolia bazo tia yango ba poison. Biloko tozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango eza na malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko zanga yango na ndako na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezopesa yo pongi yo oyo za na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po epesa yo nzoto makasi yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo produit oyo eza na ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé eza na prix te santé eza na prix te yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okozanga produit oyo te yango na yo ko présenter yo
produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na Banyeli Soussou plus 44 79 853 90 849. Tika Nzambe apambola yo kozanga produit oyote aloe vera gel. Oh, la mignonne. Botika la bébé. Oh, la. Kina sans la mignonne au Bongolia. Oh, zéro. Le bezala kina 10 senado yo Bongolia. Kona 1. Yango zo pesa posa kozongisa nga bébé na muluma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture.